bozomona couleur à pink pembe na pink ya pete na moi gold pour na pour l'anniversaire à moi nanga donc c'est tout. Et à boue, au check na yo, au télémission comme ça, l'icolo a mis ça. Ma belle, dans ba kava o ya kitty, pour nous décorer, ba kitty, pour nous lati sa ba kitty, ya feti, et ba tiango 10 na kati pour na 26. Parce que ngelo ko na kokate ça ko fule lo ka pema, na kokate pe na banga raton ozo vimba na kasoko zo panza na munoko nanga. O ba les belles dames, avant na zo na Shein, na qui vraiment sûreté que na zo robe oyo, est-ce que robe oyo kozala bien? Ma belle, na vraiment choqué. Bonjour les belles dames, j'espère que vous êtes très bien. Nga penaza bien par la grâce de Dieu. Boni ba santé, ba santé ça va. Nga pe santé bien zambazo batela to sengi nzambe merci. Vidéo le zali vidéo moko ya Shein vidéo ya décoration. Comme vous voyez que Shein était kaka nyonso ba les belles dames. Ko bo santé que na Shein la rose attend na code promo na e o ezali Stéphanie la rose 15. Pour nous, il y a 15% na bacha oyo boko sala. Tu as vu que tu as comme on attend Christmas, tu as vu que tu as comme on attend anniversaire ezalaka. On a posé vraiment comme ça la décoration, mais la décoration yo moko o apprendre comment comme ça la décoration yo moko. Ma belle Shein était kakabilo ko nyonso o ezali ya décoration. Comme ngai vous avez vu que Kélicia a zoko ça une année bientôt dans quelques jours awa Kélicia zoko ça une année et nous allons pour ça la bloc la décoration. Et là, on a Shein. Pourquoi pas qu'on partager? Biloko on a vu la décoration, il y a Shein, na bino bali belle dame. Ok, zo moi timé là parce que tu as une box, il y a mon nez, non quand même pour tomber là, on peut la box on déjà. Anyway, tu as banda, et donc quand le bosso, tu as un gros, tu as une robe, tu as mon comme il y a Shein, il y a bana, bobo ça n'a été que na Shein batte car même biloko ya bana. Robe nanga na zui ezali na âge ya 18 mois à 24 mois. Comme vous voyez que Kélicia za kama mutanzoto ya la takabloko ya 2 ans. Kélicia za mutanzoto bloko mike ko kakete po esali eko fine to comme sinzoto rouge. Ya on a préféré cause de la bloko o za moins ezo sala bien et vandi bien. De robe o ba les belles dames avant na zo on a Shein za qui vraiment sûreté que na zo robe oyo est-ce que robe oyo kozala bien? Ma belle na vraiment choqué comme on a robe o ndenge vandi nzoto Kélicia et c'est vraiment joli comme bozo moneza na couleur ya mauve na pink nde basangisi wana ba tutu dress oyo eza vraiment joli na kolba mutu o kozo ngosa l'anniversaire à mon na kozo luka ba robe pour na bana robe o kozo la décider na kangeli Kélicia photo na robe o mais rien à dire c'est vraiment joli et coquille peut très bien à âge à 18 mois à 24 mois et coquille vraiment kitoko na simanango c'est comme ça vraiment simple et ezali na singa wana pona kokanga na sima c'est vraiment joli. This is my favorite. Et na kati ya carton na biso vous allez aussi na accessoire vous allez na couronne bomoni couronne comme ça c'est vraiment aussi joli pour l'anniversaire à moi là et vous allez na elamba oyo komaka happy birthday na kati comme ça on va refongola parce que ça mon là une autre photo na po bomona et comme happy birthday qui vraiment la couleur à robe nae ça fait joli ou là ici moi là comme ça non mon couronne comme ça fait vraiment joli que j'aime aussi. Et loko oyo kwa kolanda vous allez na box na biso awa na ebite ce que zanini to kofongola box oyo na box na biso na ebite na fongola ce que zanini na kati je pense que ezali ba number et awa ezali na ba ballon nde bozomo na ba balloon oyo pona kosala ke forme ya modèle oyo lingolika mikolo o ba ballon vraiment na ba anniversaire yango déjà vraiment na fashion ballon na biso eye eza je pense ezali sans biloko apema wana na kati eye na élastique na biso oyo eye na élastique oyo pona kotelemisa ba ballon na yo
et nga na qui couleur au bas les belles dames avant na zo na Shein na qui vraiment sûreté que na zo robe oyo est-ce que robe oyo kozala bien ma belle na vraiment choqué bozo mona couleur à pink pembe na pink ya pete na moi gold pour na ça pour l'anniversaire à moi na donc comme ça c'est vraiment joli pour na yo moko ko ça nanda ko dépenser bloc belete mais Shein na tiango vraiment ba prix moko ya bien pour la biso ba fête et les kakitoko. Et eloko oyo koya kolanda tozali na ba dauphin oyo pona bana ezali dauphin glow stick eza ba stick oyo esalaka ba lumière comme bozo mona wana na butu soki bana bazo saka na boso na ngo comme ça eza lokwa kezwaka ba lumière comme ça eza vraiment bien pona opesa bana kochona na ba party bag eloko na soki pona opesa ngo bana na ba party bag opesa bango comme ça ba très na moi symbole et na kati comme ça et 100 stick na kati et prix na ngo vraiment rien à dire beta tour okozala dessus na Shein et là comme tout sur elandi tout ça na ba party bag oyo ezali na couleur ya jaune orange pink vert bleu pepo donc et ça comme ça et ça ba party bag na fungola ko tout monde ndenge ezali ba party bag oyo ezali pour na kopesa bana pour na kotiela bana biloko na kati donc moi na ye pour na kosenga merci au côté na biloko awa oti ba stick wana na kati oti ba switch oti crips pour na kopesa bata wish que zakina maboko oyo ezaki ezala bien kasi ezala maboko mais oyo ezala maboko te mais ça va mais qualité nango aussi c'est joli regardez ça encore ya papier donc voilà pour na kochaka moi décor na mesa pour na ko utiliser comme ça so pe na ba 2 € ma belle ko o msusu ko ya kolanda ezali ba les belles dames na linga kina louer oyo ba cover oto cheka na ba kiti oto cheka pone bimso ba kiti pembe na kina luango oyo esinga ki moko ba luesa ngo na 3 livres et na bi pourquoi pas na ke kosomba oyo anga moko na Shein ma belle nazi ba cover oyo ya kiti pona ko décorer ba kiti pona ko latisa ba kiti ya feti et ba tiango 10 na kati pona 26 livres pona 10 na kati boza total ngo ndenge ezali. Donc, et comme ça, le bouquet, mais total là seulement moko comme ça. Et ça vraiment très bien. Regardez. Et ça vraiment bien pour na ba kiti na hotel na pa photo na pour mon eloko na zoloba pour na ko light ba kiti na fête pour ba kiti zoaka moi décor à kiti ça la kaka bien. Donc voilà pour na moko paquet moko comme ça boté comme on a 26 livres et ça vraiment kitoko. Donc rien à dire et zo vraiment que ba kiti est belé et nga la préféré qui na zongo kuna na Shein. Donc et là comme sous quoi pour les belles dames, ils allaient électrique pour na ko fula ba ballon. Boyebi ke pour na ko ba ballon professionnel ba sala na mon côté. Ba bloc appelé ma professionnel ba sala na mon côté, ba sala na machine. Et botala na Shein, ba zote ka machine pour na ko fula ba ballon. Donc I'm just so happy que na zi yango pe eza mukie oko voyager nango eza pe pepele to fungolo na kati to mona ndenge ezali. No, Shein is good bandeko na Shein is good. Bozela to fungolango na kati nango eye comme ça parce que ngelo kona kokate za ko fule loko apema na kokakate pe na banga ka to ngozo vimba na kwaso ko zo panzana na munoko nanga eye na ba size ebele donc on a 4 mesures ya eloko apema oza ya munene makasi oza ya moyenne oza ya mukie oza ya mukie vraiment donc voilà et na 4 comme ça oza na batterie na comme ça na ebite batterie so ko to ko charger ngo comment je pense que ba chaka je pense oh ezaka ka ya ko tia batterie hein ezaka oh non ezaka prise nango c'est ici prise nango c'est là ba bombi prise nango na comme bozo mona prise nango za na kato za okoki ko plugger donc voilà et awa eza on and off pour na ko sala ba balloon na yo là vraiment je vais bien garder pour na vie qui ba na anniversaire zo ya et ça et comment vraiment eloko na ya ko utiliser na ndako nga moko pour na apprendre aussi comment ya ko sala ngo c'est mieux ya ko zala oyo et là comme sous na box na biso o tozali nango tozali na LED party lights oh ezali kaka lumière pour nous sala le quoi ba rainbow et ça là kitoko ça fait comme ça bah j'ai des lumières comme ça et ezaki kitoko to na mona ki on a photo bobi ka que ce qui a mo ba ça kana bocheli bango et ça là ka nice ça ngo ya mukie mais eza oh eza pe a prise mais malheureusement prise aux ali prise na telle prise T malheureusement et na remote control eza pe na télécommande nango n'habite sur prise à France n'habite je pense pas qu'ils a prise à France non le que là on kaka
et là pour na soutenir on sait les toujours mais c'est joli et là faire télécommande donc pour nous changer ba couleur donc voilà et là pour eux quoi kolanda dans un petit bol comme ça ba plastique pour nous retirer là-bas na ba cake hein pour nous retirer là-bas na ba cake. Vous voyez que vous avez un lien cake, vous avez un lien cake, vous avez un lien cake pour mouvement et l'équipe. Et je voulais que ça là, mais ils ont vraiment mon mouké ma casse. À wish qu'ils ont moi mon néné et que ça là moi joli. Ils ont moi mouké pour rentrer la bateau cake. Et au tcheli bango on a party bag ba ke rolia ta nandaku au katikati yango au tche cake ils appellent que finu kunango donc ça que na tche cake et na fini ki bana comme ça na tche on a party bag to continuer party bag to continuer on a party bag comme ça et na tche bango ba sweets na tche bango na ba crisps na kati comme ça donc et koka vraiment mesure moko ya bien mais ça que ta mo munene muke et que ça na bien mais anyway bana ba osepela pour mesure moko ya bien pour na tout le monde ake na cake na ndaku na e donc comme ça na chi in balibel. Et là comme sous oyo kwa kolanda na kati ya box na biso tozali na oyo ezali basani donc on a vu basani oyo ezali ya pink comme ça et batiango ba boule ya gold j'aime bien vraiment eza na basani comme ça mais eza basani ezalaka ya pepele oui que fait moi makasi mais eza ya pepele et il y a ba chichu nango pour na décor aussi na ba mesa ça fait joli et il na ba kopo nango comme bozomona et match et yo lisusu na ba sani nango ya meke comme ça pour na coller nango gâteau comme ça que j'aime aussi pour na bana que pour na utiliser ba sani nanda koko utiliser ça comme ça oh nyonso o ba libeda mtoko yeba kité Shein était kaka nyonso et tikelo côté et na box na so atozali na box o bozomona box o box carton c'est pas carton ils ont box ou komaka baby donc ils ont 4 box pour na kokoma baby c'est comme ça yo mo konde il faut au salango telema donc voilà voilà box na biso comme ça bozumo na bomo na bien samedi et là comme sous quoi kolanda ba les belles dames na zo qui va chiffler. Je pense que c'est ça là ba kelele wana comme ba chiffler comme ça et na zo qui ba oyo pour na koche la bana pe na party bag. You know, pour nous la carte party bag et vimba et na carte a aussi na party bag mususu na démarque party bag na oyo na moni on a pesa mo ba garçon et oya pink na pesa mo basi donc voilà na carte a pink na la sabine les autres pas les oya pink et carton pour j'aime bien et carton il faut bon so kangi pe na c'est comme ça et au ça la carton et pe na singanango et puis na basinga nango pour na ya kocha ils na basinga nango et na carton comme ça j'aime donc au kangi carton na kangela binongo au kangi carton et au koki kocha pe singa et ko sele lo comme ça so ko kangi et au kocha singa comme specially for you na carton et comme thank you donc merci pour nous ya na moni que o to no cha singa et ça ki to ko pona basi et ba o eza ya mbona na pesa ngo mibali et lo comme tout o ko na box na si tozali na plateau on a zote ngo pona kocha gâteau ko boye bikaka ke bête il faut toujours qu'on a la place pour déposer gâteau non on a mis ça au sala et place na kocha gâteau na zwa ki plateau na nga o comme ça na sepeli pe na couleur moko kitoko et je pense que ça et kokota la bozela non vous adoptez la bozela non Shein you good Shein est peut-être pour aider biso bandeko na ça c'est comme ça plus facile na ocha et ocha comme ça regardez c'est tout. Et à aboué, au check na yo, au télémission comme ça, l'icolo a mis ça, au check au ba party bag na pembeni comme ça, na mis ça là vraiment joli et gâteau na yo awa, et ça vraiment qui te repose na gâteau, j'aime bien, qualité paye bien. Et loko oyo kwa kolanda awa, tozali na ba chapeau, na ba chapeau comme ça et tout, dans une démarque chapeau pour dans une oyo pour na basi, et nous avons fait la marque msusu oyo kozala pour na mibali. Et je pense que ça, et ça c'est ma 5 na 4. Oh, il y a 20 à du haut. Oh, il y a retard à du haut, il y a retard. Donc voilà. Et dans du haut comme ça, non, faut me la mettre pour le monde donc maman, on a tout ça la fête, bêta tour na Shein, au cause à la décité. Shein, les autres nyonso, tiki et l'autre côté. Il y a pour ça la décoration, non, il y a un ndako qui est au batuba foot, ça all the time.
sala décoration na yo moko na ndako shiki etekaka nyonso ezaka bilamba te nyonso shiki eza ba biloko mosusu ya ba 300 livres peut-être koyebaka te peut-être koyebaka te na kati kutu ya kokata bandeko na ngai na kati opa na kati yango tellement koloba anyway eza comme ça non tu konka boye pour mutu so kolata ngo na okata ngo lisusu te mais eza chapeau moko comme ça et eza na basinga nango comme bozomona wana donc mwana koki kolata ngo na mutu comme ça et singa eleki bonde lekaka na mutu donc voilà bomona ngo bien Saturday toza na ba chapeau na biso comme ça on a zui donc eza 5 donc ba eza 10 et na sepeli pour na couleur na couleur nango pembe na pink, voilà, ça fait joli. Et ici aussi, tozali na table cover, ezali ba cover ya table. Donc, na kofongola ngo, toana deux couleurs pour na kofinita ba mesa, toana deux couleurs, toana couleur ya pink, ya munene comme bozomona, o eza ya minene nango. Et oyo sikoyo, eza kaka ba fantaisie pour na kolekisa ngo likolo, c'est pink comme ça. Donc, on tire bien na photo pour bon monde ndenge ezali et na jus oyo na jus yango 5 na jus yango pona 5 mesa donc ça va donc ba chi ineza ba couleur nyonso oyo lingi nga na jus ba couleur o nga moi ki na osalela pour l'anniversaire à mwana nanga mais ce que pour ba couleur à bleu couleur à vert couleur nyonso baza nango kuna na chi donc on peut comment na biso na suka oui et là comme sous oyo kolanda ezali nzete comme ça pour na kotelemisa ba ballon bomoni ke to ba ballon batelemisa yango moko cercle moko na side donc ne batelemisa ba ballon et là ko etelemisa ba ballon to na nzete na comme ça et to na nzete comme ça et ça vraiment ebele na kati eza ke yo moko il faut okangisa kangondo kanisa ki plateau ya cake donc yo pour okangisa yo moko et comme ça et yo moko il faut ozwango okanga kango pona okomisa ngo forme oyo olingi. Donc voilà, on va nous salango comme ça, on va nous comme forme oyo, yo olingi o komisango pour na ocha ba ballon na yo. Donc regardez, et comme vraiment on l'a et comme un cercle, comme un marque qui sur ligne, on a nos photos pour mon ndenge nazolo mais le konini nazolo ba donc voilà. Nyonso tozalaki nango na kati pour la décoration et sili carton et sili ba belle dame. J'espère que vidéo ma belle et c'est pélicio somme que vidéo c'est pélicio kobo sanate na Shein nous on a code promo ezali Stéphanie la Rose 15 Stéphanie la Rose 15 pour nous ya kozwa 15% na ba achat nyonso o kosala na Shein. Zala abonner, aimer, partager et kosala nga bien mingi. Nzambe azala na biso, nzambe abumba biso tukutani mukolo mususu. Tinate et Kominatina. Bye.